Bonjour fidèles internautes, c'est moi encore votre présentatrice au nom de Jaja Mao avec un nouveau numéro, toujours dans l'émission Nabiso et la vérité plus la politique. Sur la marche du FCC. Donc FCC marche qui qui na terrain bisonionso et longo des marches bandi na lumete ti ezo kende koko bati na palais du peuple. Tout l'andano ba image ango ndengeleki comme ça tout se retrouver à plus na plateau to beta di solongo ndengezalaka. Voici les images. Kabila président na biso ye azali leader na biso parti na biso to marchaka sa mobulu sani ni FCC toza bato oyo baza kolanda idéologie ya président na bango national président Joseph Kabila Kabange et puis nga naza mama Kito naza présidente ya bamama ya commune ya Kinshasa naza mobilisateur et puis naza ko soutenir exécutif na biso Jeff Yankutu o aza mokonzi na biso commune ya Kinshasa Joseph Kabila toza nsima na yo papa biso bana commune ya Kinshasa biso bana exécutif Isapu Kalimase biso bana honorable Jeff Yankutu toza nsima na yo bamama biso nyonso tozo marché pour na yo en tout cas okakoswa okokende liboso ozali po kozala po kozalaka. Cette loi soit violée. Non, nous n'allons pas accepter. C'est la raison pour laquelle la population, enfin, en tant que politicien, c'est aussi une preuve de force. Parce que les gens pensaient que leur... Comment va aventure on a FCC, on a Fayoulou, on a la Moukate, ils ont aventure. Tous ces gens-là, est-ce que Bayaki, Tomoni Bango, Bango, Bemba, beaucoup de chapeaux vieux Bemba, Bokilo, Nabala Munga, Bokilo, Oyaki na mwana na baso la exemple. Tu as besoin de Congo. Tu as besoin de l'Oengete, il y a Bakombo ya Batu. Famille qui se fait des obunga, famille n'angata. Mais moi je dois lutter tant que peuple pour que ça change. Totamboli les locaux na nini. Totamboli pour dollar ekita. Lipa ekita. Respect à l'institution au bazo salaka. Il y a président Moulouba Moutao contre-signé Gilbert Kankon de Moulouba. Bakimisi. Bakimisi nani, Bakimisi pouvoir, il y a premier ministre. Ils ont violé la constitution de la minute. Pour la nini, ils ont créé la crise. Dit des personnes qui ont besoin de pouvoir. Ils ont besoin d'Angela, le voilà la mouka. Pour nous faire la honte. Pour marcher pour un état de droit. Ça va. Voilà maman la biso. On va la biso, nous sommes fiers de vous, de nous avoir bien encadré Lungunya. Donc, s'il vous plaît. Ça unité de 1500 dollar et mati. Tozo ba clarté zate. Clarté zate. 500 dollars bino boyoka en francs congolais. Avec 500 dollars, tu as 1 million de francs congolais.
balandi ba image omoni ba image en kandenge leki ndenge la police maîtrisa que peuple en tout cas marche les cas qui bien voire même n'a parlé du peuple chef de l'état pesa qui consigne que mutua komate ba barrière ezalaki marche les qui nango bien sauf car que ba peuple nde ba komaki ko menacer la police ba komé ko tumbola la police pour la police à agir. Mais la police peut qui maîtrise comme chef de l'État ici à pesa qui moube konaye consigne que mutako ko les barrières te bazwa qui temps ya ko maîtriser peuple. Mais le que zo kam sabiso to yebi ke budget ya budget ya mboka ezalaka na maboko ya FCC. Et chose grave to moni FCC marché pour na dollar et mati lipa et mati. Bon linga ba sabiso ba génie awana to comprendre te. Biso pemis na biso ezotala kaka bango poto bike budget ya mboka ezalaka na maboko ya FCC. Mais balingi ba lela biso livance bango de ba marché pour na dollar na lipa. Chef de l'État alobela biso no likambo oyo. Est-ce qu'ils en a le comment que ça nous na CCCC toni tozo comprendre te pour FCC ce qui m'a kamnyo ces les cas toza na ba crise na Congo et ça pour na FCC mais ndenge nini Yesu soit sauté premier ya ko sali sa marche ya dollar pour mati ya lipa pour mati makambo zo marché te en tout cas et toza qui surpris bisum toza là qui sur le terrain tout le monde qui m'a kambango ndenge les cas qui en tout cas c'est une chose étonnante hein pour FCC à marcher. En plus, ce qui est un peu bizarre, FCC mo bandungu nungu mukie batu balobi apesa ki mo batu bambongo pour ba marcher. Est-ce que et que kiko salama tout le monde qui na marché à Lamuka, na marché à UDPS, il est qui très bien. Malgré pe bandungu nungu ezala ki mo ba désordre mais les cas qui na ngo bien, ba imboka bazo ki souci ya ko marcher pour na mboka na bango. Mais ba pesa ki ba mbongo te, mais na partie ya FCC aki kopesa ba mbongo pour batu ba marché pour na dollar ba marché pour na lipa mais bazo bosa na budget na biso ya ba imboka ezalaka pa na bango de ba compliquer ka biso to éviter chef de l'état atela biso likambo et tozongi na ba côté ya ministre na biso bazozwa position vraiment ya malamte ministre ya budget, ministre ya finance, ministre ya économie. Olobani. Tala dollar ndenge mati. Dollar ezana to ya likolo. Ba imbo ka baolela ka dollar ekita, lipa ekita. À l'époque, tu m'entends somba lipa na ba 50 francs, 100 francs, mais les lipa comme na 300. Lipa on peut ba diminuer. Fufu eza komata, masango eza komata, nyoso na Congo eza trop cher. Chef de l'État t'habite tel abisono likambo donc baimbo ko bazan besoin de maîtrise bazan besoin de vivre bien bazan besoin de scolarité ya bien bazan besoin ko lia bien nyonso na mboka la biso ezala na stabilité on a occupé ministre ya finance te ministre budget te ministre ya économie te donc en tout cas baimbo ka tulanda ki longo ba image na biso ya marche ndengele kaki to biso na biso ezakara likolo ya batu ya parti politique yo ya FCC miso na biso ezakara likolo na bango to ebate so ba omema biso wapi so ki pe ba génie ba sala biso donc to ko landa lisusu à la prochaine numéro na biso ya sika makambo ndenge ezo kende merci na ba landina biso ya Bogis officiel TV en tout cas na sepeli na basiji na bino nde botindel rangai chaque jour botunaka ndenge mboka ezokende bamituna na bino esalaka mwa babia. Mon numéro est toujours affiché na sewana numéro WhatsApp, besoin de vos questions de sujets importants au etali makambo mboka, envoyez-le. Je suis là dispo 24h/24 pour vos questions. Un grand merci à ma grande sœur chérie Wali Lokabangu aux États-Unis. Un grand merci à ma chérie, à ma copine Ruth Matadika, la femme noire. Un grand merci à la régie. Un grand merci à toutes mes fans. Un grand merci à Oscar Kalambai, juif et autrement appelé mon ami depuis l'enfance, c'est à Washington. Donc, un grand merci à Vava Moulanga. Un grand merci à toutes mes copines, à toutes mes potes. Un grand merci à Jean Loubangu Baptiste. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bobo Sanati,
qu'on s'abonne. Donc, on a vraiment besoin de vous. Partagez le lien et abonnez-vous massivement. Je vous retrouve à la prochaine numéro. Je vous aime beaucoup. Restez toujours branchés sur la chaîne Bogis Officiel TV. Bye bye.